toujours vivre le bien tu fils bilile kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Balandi ya BNTV mbote nabino tozali ko espérer que bozali kolanda biso en bonne santé na période oyo mokili mobimba ezali na pasi ya kobundana maladie oyo tobengi coronavirus oyo ezali ko attaquer monde mobimba boyebi ke bandaki na Chine et tamboli ekiti na Europe pe na ngongo tozali koloba Afrique ezalaki épargné ezali sous épargné te si ekoti na Afrique plus particulièrement na kati ya République démocratique du Congo. Alors pour na biso ezali pe lokola moi de voir ko ya liboso na bino kolobela maladie yango na baspect nyonso tu oyo tokoki kolobela yango impact nango na santé ya bato eyebani coronavirus ezali koboma bato ezali en tout cas kosala ke bato babela pendant longtemps c'est vrai lisusu mpe bazali kobika nango mais ezali mpe au-delà ya baconséquence oyo ezali na niveau ya santé ezali mpe na baconséquence sur le plan économique ezali mpe na baconséquence sur le plan social et par conséquent c'est pour qui kozala pe sur le plan politique na tango gestion ya maladi wana esalemi mabe ekoki pe koamene à ce que ministre Songola koka kodémissionner wana pe ekoti na mwa aspect moke politique tomonaki na niveau ya Rwanda ndenge tolandaki na information que président Kagame tango ka ya liboso ezalaki confirmé na Rwanda asilikaki makasi pe alongolaki ministre na ye ya santé estimaki ke akosaki. Alors pour la biso ndenge tolobi ezali important tokoka kolobela yango chaque jour non seulement parce que yango ezali na kati ya actualité mais aussi parce que ezali likambo ezali koconcerner en tout cas tout le monde ekoki kofraper mutu nyonso surtout esengeli alors koyeba komibatela koinsister sur prévention parce que la République démocratique du Congo par exemple où tozali kolanda soki to miser sur prévention et vous allez pas si parce que bunda na ndenge ko soigner bato soki baka et comme ko se multiplier le ndenge zali ko salema en Europe notamment en Italie actuellement Italie où a ko battre record ya Chine azalaki na 3000 morts Italie a komi nango 4000 rien que na 24 heures oyo ya suka yuti koleka Italie a connaître plus de 600 morts. C'est dire que c'est une maladie sérieuse, ezali utopité, ezali illusion te, coronavirus ezali koboma. Na République démocratique du Congo ndenge na lobi tokoki kobunda tokoki komeka kozwa coronavirus ko attaquer yango en amont pour empêcher à ce que ko se propager pe ebanda koboma. Jusque là to remercier nzambe to enregistrer na mort mon côté mais tozali komona lokola mosala yango ya prévention ezali pena ko vanda mingi te tolandaka ministre ya santé asalaka publicité marketing moko makasi balaki biso même na vidéo ezali kolakisa que la République démocratique du Congo était prête à faire face na épidémie wana mais na tango kaka kamoko et kobima confirmé tu ko se rendre biso surtout compte na ba lacune que rien n'avait été fait en réalité préparation moko ezalaki te oyo ministre bazali koloba à l'époque c'était du bluff. Et non moi ya malonga ezalaki alors to mituni soki ezalaki kamo côté mais ezalaki par exemple 100 kamba la moko. Je crois que le débordement déjà elingaki salama. Je rappelle que dans la République démocratique du Congo mobimba surtout le bito zo bakaya ba urgence awa ba appareil yango servaka na ba urgence pour la réanimer batu ezali nango ekomi à ta santé. Donc c'est dire que problème ni to ko za nango sur le plan matériel ya kolanda ya kosala suivi ya ba malade soki malade na état grave comme la République démocratique du Congo. Alors pour nous la bataille devrait être
kovandisa nde prévention bato bakoka koéviter contact de sorte que maladie wana ekoka ko se propager. C'est vraiment la seule manière en dehors de la prière, parce que nzambe nde azali capable ya kosilisa nyonso to en dehors ya prière o biso bato tokoki kosala donc par na biso ezali koyeba ko prévenir plutôt contamination na maladie wana. Alors chef de l'État ayaki kozwa ba mesure ezalaki le avant-hier, donc le 18 mars alekanaki na chaîne nationale avec un message moko adressaki na population congolaise, na peuple naïe. Chef de l'État a annoncé qu'il y a un certain nombre de mesures na cadre et à lutte contre maladie à virus Covid-19, coronavirus. Mais parmi les mesures wana au chef de l'État a joaki au yemoko d'ailleurs a précisé que les mesures allaient certainement impopulaires, mais soit les alités sengeli na biso koto c'est un soki tolingi to éviter en tout cas catastrophe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les mesures au chef de l'État, je vois qu'il local biso na mboka na biso pe ba critique ezanga kate, le chef de l'État avait été critiqué sérieusement par rapport na disposition mosusu ya zoki tope o zoki te na pesi un exemple bato balobaki neti que ebongo na bazambi epai wapi bato bazali ebele disposition nini ezwami ebongo na transport en commun beaucoup mingi en tout cas bazalaki kotanga même Transco, bus Transco, tout le monde a vraiment bondé avec Batou Oyo, siège se tondi même place, il y a côté le maïsa bourré, besoin de sous couloir, wanate, et tu es l'indemnini, bus wana Transco et circule na Kinshasa. Et donc, chef de l'État, local, attend qui mesure wanate, il a été beaucoup critiqué, surtout dans les réseaux sociaux, où il y a l'autre dans le monde Internet. Et donc, par rapport à un finalement, tout le monde que l'élo réunion moko salemaki et pas ouais tout le monde qui gouverneur ya ville ya Kinshasa, tout le monde qui ministre à transport provincial azalaki pe wana, tout le monde qui docteur Muyembe au chef de l'État aussi qui fait sa coordination et la lutte contre cette maladie à virus Covid-19 au Tobengi coronavirus, docteur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum au YP Asalaki wana certainement pour appeler ça ma recommandation la autorité par rapport à l'olenge nini sengeli bakoka ko agir avec rigueur pour empêcher population aye bakotambosa maladie wana nde mikano oye kobima la suite ya réunion wana ezalaki annoncé par le numéro 1 de la ville, le gouverneur Jean-Pierre Bila, ezali entre autres ko limiter nombre ya passagers na transport en commun, na bus, na taxi bus, na minibus, na taxi, voire même na moto auto bengaka awa wewa. Gouverneur de la ville a dit par exemple que na 4 il y a bus Transco bako limiter nombre ya passagers na 20 et que les 20 t pe sengeli batu ba éviter koloba parce que mini en parlant tango maso yezali ko bima wana donc to bengi na français ba postillon yango nde zali moyen ezali ko tambusa virus soit ko toucher surface moko bo afandi wana tope akende na nzoto ya mutu to le faire ko kosola to ko exterminer na nzela wana nde virus ezali ko tambola pa ko ya na surface moko ko contaminer ngo soki yo sindo zwi tope directement ko joyau na nzoto pe sala ki okoma contaminé nde recommandation à distance il y a 1 mètre zali na cadre toujours il y a créer moins distance wana nde ba limiter nombre il y a ba passagers na 20 na kati ya bus Transco na ba bus mususu tobengaka esprit de vie eza un peu moins monene que Transco wana ba limiter pe nombre ya ba passagers je pense soki na bosanité na 16 na ba taxi bus auto yebi classique neti ba yas wala ba limité na 10
na kati ya taxi voiture balimité na 3 passagers et na kati ya ba moto babengaka tolo ba tricycle ezaka na ba 3 pneus biso to mesala ko benga kala wa petita wana balimité na 2 passagers et pour na moto balimité na moko donc wewa akomema kaka mutu moko mibale te taxi akomema kaka 3 personnes moko liboso mibale na sima donc on aura donc lokola 4 na kati ya mutuka chauffeur na passager afandi na mopandi pe mibale pe na sima voilà ba mesure oyo examine bien sûr ba mesure oyo et qu'on chanter penza kaka mingi population te parce que soki na niveau ya société à l'état le la transco situation oui qu'on a peut-être différente soki l'état aye ko suppléer na perte oyo transco ko sala na mbongo mais pour le privé c'est compliqué vous dites déjà que ba chauffeur ya taxi mingi ba lelaka par rapport ya ba recette na bango ndenge bazana difficulté ko sa recette wana vous dites que ça fait un bon moment où le prix à carburant et mata mais coût à transport et tikala ko bouger parce que l'état allait côté le la bango et c'est qui nous a créé la situation à demi terrain to comment même na ba quart de terrain ba to la ka na demi terrain mais to comment vraiment déjà na ba quart de terrain lelo alors cette situation ne va pas arranger, en tout cas, situation, il y a des propriétaires, il y a des véhicules, na employés, na bango, ils allaient, chauffeurs. Mais comme on dit, la santé n'a pas de prix, et donc nous n'avons pas de choix. Il s'engage tout Coca-Cola, ba mesure, wana, ils allaient ba mesure moko exceptionnelle, difficulté qu'on allait donner, ba consentir yango, et même l'État consentir contre coup. Il y a la situation où ils ont en tout cas ils ont la passe sur le plan financier difficile de savoir comment la RDC pourra s'en sortir ce qui il arrivera à ce que l'épidémie qu'on va la maîtriser qu'on va la vraiment endiguer totalement donc Tolanda qui toujours dans le cadre on a fait numéro 1 la police il y a Julia Kinshasa général Kassongo pas pour prévenir avec pompe que police à cause de la wana pour s'assurer que ma décision topé Nikano oyo chef de l'état Joaki et Coca-Cola la respecter donc bah au simple la rigueur makasi a pété d'ailleurs exemple que Bomoni même na protokuna ba amande za makasi par rapport à Bao Bazakotos à des côtés, bon là nous sommes aussi d'accord, mais notre général, donc mon général, la casse on va se focaliser mingi na image il y a amende comme on a peut-être une occasion pour la police à renflouer parce que l'objectif ce n'est pas que la police à Coca-Cola mbongo po bato bakobuka mibeko et donc police a resepela du temps béni pour donner l'objectif c'est ko limiter en tout cas nombre ya bateau on la contaminer donc on la pendant dans zéro contamination l'objectif en fait c'est cela il ne faudrait pas que la mesure où on a pollution azali na nzela il y a toujours kaka na esprit na aya ko kangabodi ba pollution na biso ndenge ba jusqu'à avec brutalité to vivre na kini to mona rango on va pas s'en cacher et donc akoyamba la moka zo ko boto la chauffeur contact azoya directement c'est vraiment du corps à corps or la situation à coronavirus oyo ba corps à corps il y a distance, il y a 1 mètre qu'on respecter. Et nous posons la question, est-ce que la police qui sera déployée sur terrain pour qu'on fasse Moussalawana, à cause de la protéger, à cause de l'équiper, pour que qu'on fasse Moussalawana, Malamuto, Barozakande Bayaka Maboko Polele, Longezo Mona na Polele, et Bongo Soki, na mutuka oyo zoya kwa kanga baspoir peut-être ni deux côtés moko aza infecté wana donc ce sont des questions aussi oyo sengeli kotuna yango na mokonzi ya police surtout pour na koyeba lolenge ni kosalama nous savons comment nos policiers agissent quand il s'agit de situations de ce genre là donc comment ka likambo ya kosimba batu na nzoto tout ça alors que eloko wana pe ezali koboyama na cadre ya lutte contre propagation ya maladie wana mais au moins solution oyo ezwami ezali impopulaire c'est vrai mais avons-nous le choix nous n'avons pas de choix donc sengeli kozwa ba mesure ekoki ko limiter en tout cas ko diminuer capacité à virus wana ko se propager makasi toyebi faiblesse ya ba transport na biso en commun ndenge to tondaka
ceci, ça l'appelle le sous qui comment ça peut être transport comme un beaucoup plus difficile, mais vous savez qu'avec bana ndenge bapemi na ndako na ba étudiant ezosala ke toza un peu na ambiance moko lokola ya mwa congé transport ekotikala kaka ya mwa bato oyo bakendaka a misala ekoki mpe kojouer en faveur ya que pénurie ezala pena te côté wana do transport ezala nango quand même comme nous espérons en tout cas parce que s'il faut transporter ezala lisusu difficile et que bato bakotaka na nombre moke par rapport ya nene bakotaka habituellement, je vous assure que ce sera très très compliqué. Tout le monde est sur la balabala, délai, ce qui pourrait encore constituer un danger, un risque de contagion. Donc voilà ce que nous avons voulu partager Nabino Lelo et Zali, information Oyo, en réaction certainement na ndenge bate délai balobaki par rapport à un message du chef de l'État qui chef de l'État Bossana qui transport en commun notamment Transco. Est-ce que le gouverneur Yazili à Kinshasa, topé numéro 1 à police générale Kassongo, a yébi le lengeni train oyo elongwaka gare centrale les autres de Tangu, surtout na après-midi wana kozongi sabatu, ndengeni ni train wana ezalaka bondé na batu. Tout ça là déjà remarque wana à plusieurs reprises, mais tozali komitu na parce que toyoki batangi transport oyo ezali pensaka na nzela ya mituka mais batangi train wana te par exemple train wana ezalaka lisusu na bato koleka même na batransco donc est ce que côté wana bakobwaka mpe lisu parce que soki babwaki lisu te ekozala vraiment kaka pasi. Merci beaucoup tosuki awa mpona lelo toespérer que bozalaki ebele ya kolanda biso. Si vous avez aimé botikela biso moi like ekosala biso bien soki oza nano abonné to s'abonner na chaîne oyo et puis ocliquer na cloche ekobima juste à côté pour que ozanga te kozala notifié dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas, le coronavirus est une réalité. Na Congo, Awa, République démocratique du Congo, ezali déjà, où est l'équipe prévention, protection, ezalité. Parce que Kobela peut espérer que, babanda soigner d'abord, tous les hôpitaux mingi te ozala capable de koyamba nombre moko boye ya bato et risque comme fiko selon poche na yo et ozala bien te il vaut mieux éviter cette maladie que de se risquer na koluka ba soin oyo comme improbable parce que jusque là si eza aussi yango to pe vaccin ezali nanoté. Merci beaucoup, te souhaiter na bino nyonso une très belle journée ou bien une bonne soirée soki bolandi biso na pourquoi avec espoir de vous retrouver très très bientôt. Que Dieu nous garde tous.